Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bonjour maman Nicole. Bonjour na libota mobimba. Na kombo nanga maman Rosalie. Naza awa na Congo Kinshasa. En tout cas, maman na pesio nando. Merci. Na ndenge ozwaki ide ya kosuna biso basi ya Congo pe ya mokili mobimba. Oza na likabo ya Nzambe kati na yo. Me kolanda bilanda landa te, kolanda ba oyo bazali koya pona kotufe mosala Nzambe atie kati na yo te. Salela Nzambe na yo à travers ya ba mama oyo ozolakisa makambo ya kitoko oyo Nzambe atie kati na yo. Nga naza na témoignage ya kopesa. Nga nazalaki na kiste ça fait 4 ans. Pour moi nanga asuka aza na 14 ans. Nakendaki na hôpital Kitambo. Bayebisi nga naza na kiste moko na gauche. Mais kiste wana ezalaki nanu moke, il faut ekola po basala yango opération. Na umelaki penza na yango nakomaki koyoka pe pasi na se ya libumu na gauche. Naye kokende mama ayemu nakutani na docteur nanga ayebisi ngai kiste ekoli il faut kosala yango opération. Ntango nayoki kaka likambo opération nazongisi mangabi ngai naokende na ngai na opération te. Me naye kolanda yo na makambo na yo oyo olobaki maki na citron. Nabandaki komela maki na citron, ça fait 3 mois. Mais tango les 7 awa nakeya rendez-vous po il faut nazongela docteur atala soki moyen ezali po basala opération. Po nakomaki koyoka pasi mingi. Tango nakeye pa docteur atali asengi ngai échographie. Tango nakoti échographie docteur oyo abanda kosala ngai échographie sikoyo azoyebisa ngai po ngai nayebisiki papa ngai naza na kiste na gauche kiste wana esalaka ngai pasi mais pour le moment nazosentir lisusu pasi wana te. Nde nakoti échographie batali balobi mama tomoni problème moko te, tomoni kiste lisusu te na kati ya libumu na yo. Yango nakotindela yo na papier oyo docteur apesi ngai. Nzambe apambola libota na moto akomona waza te. Oza ya Nzambe. Ngai nasalelaka mingi, nasalelaka mpe Nzambe mingi. Chaque fois nasambelaka mpona ntina na yo mpe mpona ntina libota na yo. Nzambe akoprotege yo, akoprotege famille na yo, akoprotege libala na yo na mbana na papa famille mobimba. Nzambe akobatela bino mabe moko kokwemela yo te mama. Parce que ozosunga bato ebele. Oyo nakokaki koyebisa yo yango anatika Nzambe na ngai apambola yo. Pambola ma. Nzambe apambola libala na yo eza na kimia. Ndako na yo kimia Nzambe ekota na kati ya foyer na yo. Na kombo na Yesu. Merci mingi mama.